Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani na Politique ezali lingomba nto ezali bisika biena koya pona kosangisa ba congolais nyonso ezala baye ya opposition ezala baye ya pouvoir ezala baye baza intéressé na maya politique ezala baye baza intéressé na maya politique te bino nyonso tu boya ezali bisika na koya pona kosangisa bino mpona komanyolela bino maye ya politique mpona koteana bomoko mpona koteana bolingo mpamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali ebele mpote nzungu etoka bilei ebela bana ya Congo balia na banzi ete bososoli mpeto leki mbala moko na maetokolobela na kati na mayangani na biso ya lelo batata ba mama bandeko wa bolingo joyeux Noël epai na bino suka ya mbula elamu epai na bino mpamba te lelo ezali mokolo ya le 25 décembre 2023 ezali mokolo moye baye ba Kristu to ba chrétien bazali ko sepela to ko célébrer mbotama ya mwana nzambe Jésus Christ na yango biso mayangani na Politique TV elongo na ngai moko Patrick Chimanga tata ya mayangani tokei na lombangu pona ko souhaiter bino joyeux Noël epa na bino pe totondeli pe mokolo malamu na ba musulman mokolo malamu na ba religion misusu mpamba te biso awa na mayangani na Politique tosangisaka bato nyonso tosangisaka ba chrétien ba musulman ba bouddhiste ba religion nyonso tu tosangisaka bino mpamba te bozali très important epa na biso pe bozali na valeur epa na biso a part yango batata ba mama bandeko wa bolingo nalingi nakota sur maye euti koleka na 2023 kobanda janvier ti lelo décembre nakozala lukuta soki na ebisi bino ete nakolobela ba événement politique nyonso eleki na année oyo kasi nakosala effort pona kotanga maye oyo tomoni ke eza important pe ko dépendre na temps o tozo salela mpamba te biso na média tozali ko salela ngonga toko sala effort pona komeka ko toucher par-ci par-là sur ba événement politique o eleki na 2023 na ngonga oyo bapesi biso batata ba mama bandeko wabuli motema na ngai ezoki lisusu motema na ngai ezoki ntango nazali kokanisa ba congolais na biso ya mbunagana motema na ngai ezoki lisusu ntango nazali kokanisa ba congolais na biso ya kishishe motema na ngai ezoki lisusu ntango nakokanisa ba congolais ya Ruchuru ba congolais ya Masisi en général motema na ngai ezali na pota tango nako kanisa pasi oyo peuple congolais azali komona précisément na est mboka na biso presque 30 ans oyo biso tovandi na souffrance oyo presque 30 ans oyo ba mama na biso bazali violé bana na biso abasi bazali violé basi na biso bazali violé presque 30 ans oyo précisément na est la République démocratique du Congo 30 ans presque yango oyo bandeko na biso ya mibali bazo kata bango mitu ba papa na biso bazo kata bango mitu presque 30 ans oyo peuple congolais azali ko se déplacer en massive batata ba mama bandeko wabuli ngai lokola mopanzi sango ngai lokola journaliste mosala na ngai ezali ya koloba mosala na ngai eza ya komona mpe koya koloba mpe bakonzi na ba autorité ezali pe mosala na bango ya komeka ko trouver kimia surtout pour na peuple congolais motema na ngai ezali na pasi mpamba te boyebi ete bandeko na biso abunagana bazali na maboko ya ba terroriste M23 allié RDF o ezali Rwanda na Paul Kagame na gouvernement na ye bango bamoni ete miliki eza ebele na kati ya Congo pe bango balingi kotika biso na kimia te metokolela ti wapi musala ya ba président ya ba autorité congolais ezali nini esengeli bino bo protéger peuple congolais bokoki te
peuple azolela bino pe bozolela peuple esengela lele pa na bino bino esengeli bo trouver le peuple solution na yango tozali ko soutenir bino na banzela na bino nyonso tout bozali ko entamer pona ko trouver kimia pona peuple na biso ya est ya République démocratique du Congo pe peuple congolais en général. Toujours na est ya mboka na biso République démocratique du Congo batata ba mama bandeko wa bolingo na 2023 oyo boyebi ete massacre utaki na kosalema na Goma bisika biye ba congolais misusu bazalaki ya kokufwa to ba bomaki bango compte tenu ya manifestation banda kosala oyo ba autorité balobaki ete bazalaki infiltré na banguna balinga ba déstabiliser Goma en général et bango babomi bango mais côté na bango pe balobi ke bazalaki ba civil babandaki ko protester pour na ba droit na bango et na banzi ete ba congolais bakufaki mingi pe ezali devoir na biso ya kokanisa bango pe ko senga na nzambe ete milimo na bango pe manakimia po ete na ngonga oyo okoki koloba te bato basi bakufaki nani azalaki infiltré nani azalaki infiltré te mais o ezali bosolo ezali ete bakongolais misusu bakufaki na kati ya carnage yango na yango biso mayangani na politique na Patrick Chimanga tokoki kobosa na bango te tosengi na nzambe abatela milimo na bango mpe to rappeler bino ezali moko ya ba événement elegaki na 2023. Toujours na ba événement politique o elegaki na 2023 batata ba mama bandeko aboli tomonaki gouvernement congolais kokende na ba pays ya EAC East African Community o ezali composé na Kenya, Uganda, Rwanda pona kotanga kaka bawana gouvernement congolais kokende ko solliciter mpoete ye akoma pe membre na yango pe akomaki membre na yango na mystique ya fourmi batata ba mama bandeko bolingo gouvernement sengaki lisusu lisungi na EAC mpoete EAC etindela ye ba troupe ango ba na kati ya République démocratique du Congo mission na bango ezalaki mpoete ba tia kimia précisément na est ya République démocratique du Congo pe ba mekana ko bengana ba terroriste to banguna ya M23 batata ba mama bandeko bolingo kasi ya kokamwa ezali ete bango ba troupe ya EAC bayaki na kati ya République démocratique du Congo mais basali musala te o bayelaki pona kosala o tomonaki ezalaki bango bakomaki ba master ya ba terroriste M23 bakomaki ba master ya ba groupe rebelle bayaki te pona kosunga peuple congolais on dirait bayaki pona kosunga banguna ya Congo na yango tomonaki mwana mboka tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président sortant puisque tozozela na maponami président sikana no abimite asilaki na kozwa mokano ye na gouvernement na ye pona kosenga na EAC mpote bango bazonga na mboka na bango to na bamboka na bango pamba te bango basali musalo bayelaki te mpe tomoni epesaki nungu mingi kati ya bakongolais ezali moko ya ba événement politique esalemaki na 2023 pendenge tozoloba na bino boye batata ba mama bandeko bolingo EAC basi balongwe na mabele ya République démocratique du Congo to basoda na bango nyonso to basi bazongi na mboka na bango. Toujours na 2023 batata ba mama bandeko bolingo tosilaki na komona mwana mboka Edi Kapen kobima na kati ya prison wana kaka te tomoni pe tata mokonzi ya ekolo sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka konome ye lokola général mpe kopesa ye responsabilité monene na kati ya Katanga pona bayebi Edi Kapen te azali mwana mboka moko ya mampinga oyo bayaki na mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila n'est jamais trahi le Congo pe ye mwana mboka Edi Kapen azalaki chargé à sécurité ya mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila n'est jamais trahi le Congo mpe boyebi ete ndenge mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila babomaki ye na yango ye lokola chef ya sécurité bere lataki ye mpe gouvernement kala to bokonzi ya kala ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange esilaki na kokanga ye mpe kotia ye na boloko mpe kotrouve coupable ya complice ya liwa ya mwana mboka Musée Laurent Désiré Kabila ancien président ya République démocratique du Congo. Mais nakokamwa batata ba mama bandeko bolingo nakoya mwana mboka
président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilaki na kobimisa ye mpe kopesa mpifo mpe kozongisa na kati ya pouvoir compte tenu ya baranki na ye na ba ancien partenaire na ye ya FCC. Ezali moko ya événement olekaki na kati ya 2023 esengeli to rappeler bino yango batata ba mama bandeko waboli. Toujours na même idéologie. Tosilaki komona lisusu na 2023 batata ba mama bandeko wa bolingo. Gouvernement Sama Lukonde D. Gouvernement Sama Lukonde D mpambate tosilaki komona mwana mboka président ya kala sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pambate maponami nanu bapesi ba résultat te botinir nga rigueur te nazali mopanzi sango esengeli naloba oyo ezali bosolo tango bako publier maponami soki alongi nde tokobenga eli sous président mais pour le moment za président sortant na gouvernement na salaki na Sama Lukonde tomonaki abengisaki baya opposition baya kochaye maboko mpwete akabona na FCC pe tomonaki ensemble ya mwana mboka Moïse Katumbe Chapwe na ba force politique misusu koya kochaye maboko mpe ye asilaki na kobalola majorité na kati ya parlement mpe akabwanaki na FCC mpe ye akobaki kosala na Moïse Katumbi. Toujours na 2023 batata ba mama bandeko bolingo tosilaki na komona Moïse Katumbi na ensemble na ye kolongwa na gouvernement Sama Lukonde pona koloba ete bango bako sala musala malamu te. Toujours na 2023 batata ba mama bandeko bolingo tomonaki nungu na province Samai Ndombe kuna na kwa muntu bisika biye tomonaki ba congolais kondongwana ba kongomani kobomana mais toyokaki si bato ya ba autorité koloba ete ezali na banguna ya mboka nde bazali sima ya nungu wana bakotinda bana mbonka badongwana babomana mpwete mboka ekota na déstabilisation kasi biso mayangani na politique tozalaki wana pona komona pe koloba toyebi te maye ba autorité bazoloba ezali bosolo to ezali lukuta mais oyo biso tomoni na miso ezalaki bana mboka kobomana kodongwana pona makambo moko ezanga mutuna makolo ezali moko ya ba événement politique malheureux na kati ya République démocratique du Congo mais esengeli biso mangani na politique to mentionner yango quand même na suka ya mbula 2023 mpamba te lelo tozali le 25 joyeux Noël lisusu epa na bino nyonso joyeux Noël na ba landi nyonso tu ya mayangani na politique TV totondi bino longonya pona kopesa biso valeur pona kopesa biso tana bino mpamba te toyebi ete tana bino eza très important mais quand même bondimi kopesa biso yango pona kolanda biso na yango biso sengeli to tonda bino longonya topesa bino merci toi Sakidila Wabunyi aksanti sana matondo thank you very much. Toujours na même idéologie il y a 2023 batata ba mama bandeko wa bolingo tosilaki komona lisusu liwa ya mwana mboka Cherubin Okende molimo na yepe manakimia azali nto azalaki ancien ministre ya transport mpe asalaki na gouvernement Sama Lukonde 1 mais malheureusement na kolongwa na bango bakima balongwaki gouvernement na sima mikolo akutanaki na mbeba ya liwa oyo ti lelo dossier ezali na parquet to na cour constitutionnelle nanu bakati te justice nanu bakati te mais biso mayangani na politique tomonaki yango pe esengeli to rappeler bino ete esalemaki na 2023 motema na biso ekei bisika famille na ezali bovanda na kimia nzamba akozala na bino akosunga bino ezali pasi makasi ko perdre papa ezali pasi makasi ko perdre mobali ezali pasi makasi ko perdre moboti na yango mitema na biso mayangani na politique TV elongo na ngai Patrick Chimanga ezali akozoka pe tozali kolela na famille ya Cherubin Okende molimo na pe manakimia mpeto sengi ete nzambe akitisa mawa pengolu na elikolo ya famille na ye batata ba mama bandeko wa bolingo toujours na 2023 ezali pe moko ya ba événement politique mpamba te tomonaki kuna na parlement ba députés nationaux komatisa budget ya armée kokomisa yango na 10% mpwete force armée de la République démocratique du Congo bakende na ba formation mpwete ba former ba unité
mpe basombela bango bebundeli ya malamu mpo ete bayeba na faire face contre banguna oyo bazali kotungisa biso peuple congolais presque 30 ans yango oyo mingi na este mboka na biso bisika bomengo na olo ezali kasi banguna to bavoisin ya mitema mabe ya mitema mbindo bango balobi bakotika biso na kimia te bakomeka kokontinue na koviole bamama na biso mpo na bomengo na biso bakokoba na koboma bandeko na biso mpo na bomengo na biso mpe bakokoba na koyiba kopie bomengo na biso mais esengo na biso ezali komona kuna na parlement badepute nationaux komeka komatisa budget mpo ete FARDC armée na biso ekoma makasi mpo ete eba na kodefendre biso batata bamama bandeko wa bolingo. Toujours na 2023 na rythme ya 2023 batata bamama bandeko wa bolingo tomonaki kuna mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe kosangana na mwana mboka Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Mpambate bango pona rappel to histoire bango balobaki bakotikala kokutana lisusu te. Kabila abengaki Moïse Katumbi Jida, mpe Moïse Katumbi abengaki Kabila étranger, mpe tomonaki bandongwanaki mingi, mpe mayeba welaki toyebaki mingi te bamisusu bakoloba mbongo bamisusu bakoloba makambo ebele. Mais na 2023 batata ba mama bandeko bolingo tosilaki na komona bango kokutana kuna na Lubumbashi pona kosala réconciliation ezali moko ya ba événement politique o esalemaki na 2023 esengeli na bino toyebisa bino yango. Batata ba mama bandeko wa bolingo tozo kende malembe ndenge na bisibino tokotangela bino nyonso te mais tokobanda tozo tanga moko ça dépend ya temps pe na émission na biso. Mpona ngonga oyo esengeli na biso nyonso ba Congolais tokumisa Nzambe, tokumisa Nzakomba, tokumisa Mvijimukulu, mpona mawana yepe bolingo na ye likolo na biso ba Congolais, mpona mawana yepe bolingo na ye likolo na biso bato, mpona mawana yepe bolingo na ye likolo ya biso nyonso bikelamu na ye. Mpamba te ebele bakei, ebele bakufi na mbula o 2023. Soki yo na ngai tokufi te, est-ce que zali pona makasi na biso? Est-ce que zali pona mbongo na biso? Nto est-ce que za pona kitoko na biso? Na ndimite nazana kondima ete ezali mawape ngolu ya Nzambe, ezali mawape bolingo ya Nzambe likolo na biso, na yango biso esengeli tokumisa ye, esengeli tobetela ye maboko. Soki biso tozali malamu toleki baeba kufi te, kasi ezali kaka ngolu na ye likolo na biso, pe baeba kufi bapema na kimia, ezali ngonga na bango mpamba te na mokili, ezali nzela ya masuwa libongo na libongo masuwa ekosema bato bakokita bamisusu bakomata. Batata ba mama bandeko wa bolingo toujours na même rythme tozo kende na lombangu na kotika baebanso bazali na ba hôpitaux na maboko Nzambe pe Nzambe ayokela bango mawa ngolu na yekitela bango bae bazali kolela na kati ya ba hôpitaux na ngonga oyo elikia esili na kosila o baebi te bakozwa lisungi wapi. Biso tozali bobele batu tokoki kopesa bango lisungi te, mais tokoki kosenga na Nzakomba, tokoki kosenga na Mvijimukulu, tokoki kosema na Nzambe asunga bango mawana yekitela bango mpe abikisa bango. Batata ba mama bandeko wa bolingo bino nyonso tu bozali na ba hôpitaux bo chami tema na bino pa Nzambe, Nzamba kosunga bino mpe akobimisa bino na bisika bozali. Batata ba mama bandeko wa bolingo toujours na même rythme à 2023 boye malamu lisusu na moni bakomi ko signaler biso ngonga ezali muke bazo senga na biso to sala na lombango pamba te ngonga bapesa ki biso ekoki. Mais avant tosilisa esengeli to mentionner na bino lisusu to ebisa bino lisusu ete toujours na 2023 ezali mbula oyo tosili na kobungisa politicien monene na kombo ya Nemwanda Nsemi. Nemwanda Nsemi ye azali nto azalaki moko ya ba politicien congolais oyo asili kosala ye musala mpe azalaki na bwanya mpe maele na ye mpe maya azalaki koloba ezalaki kosepelisa bakongole mingi. Kasi lokola mokili ntobo moi ezali mobembo Nzambe toza komba to Mvijimukulu asili na kobenga molimo na ye mpe mana kimia pe
mitema na biso ekei na famille na ye ebatela bango batata ba mama bandeko wa bolingo nakoki kosilisa te émission lelo sana mayebisa bino lisusu événement oyo pona biso mayangani na Politique TV ezalaki événement monene na 2023 ezalaki nomination ya moko na biso mwana mboka journaliste Christian Bosembe lokola président ya CESAC batata ba mama bandeko wa bolingo Christian Bosembe azali moko na biso ba journaliste mpe azali fierté na biso mpe tata mokonzi ya ekolo sortant président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kochashwa na ye likolo ya moko na biso journaliste Christian Bosembe ezali fierté na biso na yango biso faut remercier ye mpe toko senga na mona mboka Christian Bosembe ayeba na ko défendre biso na bwanya mpe maele mpamba te toyebi ete azali déjà na bwanya azali déjà na mayele mais akeba kaka na milieu politique akoti mpamba te ba politicien mingi bazali bato nungu mais yo lokola moko na biso tozali wana pona ko encourager yo pe ko rappeler yo soki obungi nzela pote ozonga na nzela mpamba te succès na yo ezali succès na biso bapanzi sango ba journaliste politique batata ba mama bandeko wa bolingo na suki awa pona lelo joyeux Noël lisusu epai na bino pe babonane epai na bino nzambe azala na bino nzambe asunga bino bomi batela bomela mingi te bomela mukie bomela pona kolangwa te bomela pona kosepela bosepela elongo na ba famille na bino bo éviter ko bunda bo éviter makambo mabe lelo toza na décembre ezali suka mokilité pamba te janvier ezali koya ozali na mbongo dépenser na bwanya pe maele mpamba te soko dépenser nyonso janvier ezali koya bana bazozonga na classe okozala na mbeba makasi ngai lokola Patrick Chimanga tata ya mayangani na banzi ete na tiki bino pe tomonani mbala sima merci beaucoup pe goodbye.